Mbote mbote na biso, mbote na pesi bino, mbote ya bino ndeko molobeli na bino, Monsieur Google, toujours en connexion. Voilà bandeko lelo naye kosale la bino moi une petite analyse de la situation de Maman Bougie Oyazali, ex-épouse Mama Yabana ya Vital Kamerhe. Mais vraiment désolé na sengi bino bolimbisi parce que na salaki vidéo moko récemment sur la sortie. Il y a album, il y a Jubem Piana, balle de match. Na salaki beaucoup de polémiques sur la femme Amida Chature, l'ex Mama Yabana, il y a Jubem Piana. Mais malheureusement, la plateforme mingi izwaki vidéo wana et tsaki en séquence, c'est-à-dire elongola ki ba musique oyo na tsaki wana orke e kataki ba parti mingi ya malamu oyo na lobela ki na kati. Il y a sorti album, il y a Jubem Piana parce que j'ai beaucoup cité le nom de Amida Chature pe na pesaki bino bandakisa ebele na bino batu bo envie akaye bolobaka ata lelo na bomi libala na ngai Amida Chature ye wana te aboma mabala mbala boni abala kaka na yebisaki bino c'est une dame qui n'a jamais été heureuse en dehors ya Jubem Piana na lobaka na bino loko wana. Si vous avez une bonne mémoire, bokozongela ngana bitambi na lobi na bino ke ce sont de faux mariages. Moi si alataka robe ya likwela obembala moko oyo nyonso etikala na sima ezalaka robe ya lolendo kaka ya pamba libala moko malongeza wana te. Mais quand même en suivant le témoignage ya Mama Bougie oyo azali ex-épouse ya Vital Kamerhe via la chaîne Tchango avec la bénédiction de Flavien Kuswanika nde bisonyo stolandaki interview wana ya mama wana azali bongo na Afrique du Sud. Mais na kokota na ba détail mingi te ya discussion ya Fabien Kuswanika na Mama Bougie oyo basalaki parce que ça ne tient pas vraiment pied. Voilà, ça tient pas pied juridiquement parlant. Les solo wana ya Mama Bougie ex-femme ya Vital Kamerhe, ça ne tient pas le pied. OK? Bolimbisanga parce que il y a un soleil de plomb et bimi mezo yana ba malili moko boya mystique nase. Donc voilà na pesi bino bambote, Marie-Hélène Salima na pesi bino bambote, Roger Silwambanza, Richard Mayemba depuis Calgary na Canada, colonie britannique, Mama Christine Matondo bambote mingi na pesi bino. Edo Ikwa, le procureur, na pesi yo bambote ya tro, JR Molisho, moninga ya Pichudi ya Nsangu, na pesi bino bambote balobi Rio de Porto, peintre ya solo, ulingi langi, Rio Musala kitoko, ya gotiela nga peinture na ndako, Rio de Porto, zaka yo moko, ozana na savoir wana ya peinture, penso ko bwaka na mabelete, ya kokoma sableisme pamba. Na pesi bino ba mbote bele mulongweza ya sombo ya bana mai nanga, Bradley le nécessaire, Blaise Londo, MCT. Na pesi bino ba mbote ebele pour lobby déjà bani webisanga, babi Google yo salaga be mission obwaka mabanga te pour la nini. Bon, c'est pas vraiment, c'est pas dans mon habitude ya kosala ba dédicace wana. Na mona ondire zo lianga tana ngai. Moi 2 minutes moko na koki ko accélérer déjà analyse na ko tchatcha ngote na ba dédicace, mais ne vous en faites pas. Prochainement na ndo sala bino ba dédicace ça la bien vraiment et soignera cœur ba ebisa nge soignera cœur nga una yebagite. Mama moko mama mbui ayebisinga vraiment papa bwaka kanga tambala misato na mokolo et soignera cœur ezali remède. Bon, les kamote, nando sala bino ba dédicace, mutu nyonso asala ba dédicace na ba analyse ka nga mom na sala ngote. Bolimbisanga. Alors, na sala bino dernièrement vidéo moko sur la sortie officielle et album balle de match, mais na tsaki signature mingi na Amida Chature. Alors, kolanda ba déclaration ya moi si a Vital Kamerhe sali depuis l'Afrique du Sud. Nazo zwango na deux pinces, hein. Et ça, ba déclaration, moko na koui ko considérer ngote à 100%. Parce que juridiquement parlant, mouta koui ko sala ba documenté na Kinshasa pour botolonda kuna na Afrique du Sud. Ça, c'est quasi impossible. C'est quasi impossible. Moto a sali ba document na Kinshasa, a tindeli avocat na yo na Afrique du Sud, comme suite que
justice ya Kinshasa et accepté ye azwanda kuwana yo signé kaka mikanda. Ça tient pas debout. Bon, na kokota na ba détail wana te. Il semblerait qu'il y a malade, Azobela, Vital Kamerhe a traqué pendant des années. A botola plus de 27 ndako. Moko wanaka mute tigali na ye en Afrique du Sud, Vital Kamerhe a sengi a signé signature ya suka pour ndako wana susu ya Afrique du Sud et comme na maboko il y a Vital Kamerhe. Donc Vital Kamerhe avec possession de plus ou moins 27 ndako. Alors ça c'est quand même horrible pour un homme politique simple qui n'a jamais été président de la République, qui n'a jamais été procureur de la République, qui a été déjà une fois président de la basse classe. Il y a Assemblée Nabiso. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une Assemblée nationale, Mbongo Barogo Futayo. Bon, il était aussi ministre. Le ministre ne gagne pas grand chose. 12 000, 13 000 dollars par mois. Donc, tu peux pas avoir autant de biens au-delà de plusieurs millions. Donc, voilà. Et Babylon Kouana, depuis 50 ans, tout le monde a raté au Congo. Il n'y a que des politiciens qui sont riches. Même des hommes d'affaires, bah, existe à sauter. Tout ça là, il y a Badokolo, Diamsokila, Massamuna, Dilandos, Tebele, tout ça là, il y a Bango, homme d'affaires, Bemba Saolona, Bazaraki, opérateur économique, Simbaki, parce que Bemba Saolona, il nourrissait à lui tout seul, Congo Mobimana, Loso, Made, Soupe, Biloko Ebele, Nabagoma, Talibanda, il y avait une espèce, il y a l'os, Tozobenga, l'os à Bumba, entretenu par l'État. Biloko Ananios. Le Congo est tombé plus bas que la terre. Le lot a exploité 99%. Il y a Biloko Yakulia à l'étranger. On commence à importer. Ma casse, alors, Vital Kamerhe a sali moi coup de pouce na moi si naye ex naye maman bana naye parce que elle a fait un témoignage alobi ke yena Vital Kamerhe bakutanaka bazalaka ne lokote Vital Kamerhe azalaka ne lokote yekuta azalaka mwana ya mokonzi bon avec aide ya ba parents bazwaki mo esika ya kovanda aboti mwana liboso na âge ya 20 ans le loi a 54 donc ce qui explique que fils aîné ya Vital Kamerhe à 34 ans. Na yebi ke bana msuba ute ko bala to assister na mariage moko oya mwasi ya balaki mais oyo mususu pe mi bale wana suka baza très jeune donc ce qui explique que bazana on a besoin ya maman na bango. Et voilà Amida Chature kombo na ye et bimina kati ya lobi ke nyonso wana ezali Amida Chature nde azali ko tendre ye loboko pour azwa bomengo nyonso oyo bango basalaki difficilement durant plusieurs années. Alors, chers amis, chers compatriotes, vraiment na regretaki mingi parce que vidéo na salaki ya balle de match ya Jubem Piana na tchaki kombo ya Amida kuna na kati mingi mais na tchaki musique wana et permettre te na ba plateforme belé ba publier vidéo wana na musique na kati ba salaki yango plusieurs séquences. Alors plusieurs séquences et kataki pe ba malo bebele parce que lelo na Congo Amida Chature a koma la modèle ya basio balinga ba divorce et soki to boyani na biso Amida ye wana te abalate roba mariage balata ngomba la moko na vie ndeko mwasi atola tiango 3 fois ba kontaka kaka ya liboso 2 fois on etigali zali fausse robe ya mariage balata ngomba la moko. Vous savez, la vie c'est comme une horloge. Vie, eza la horloge. Quand il a juste et qu'il y a un quart, parce que montre, bah, kontagango na un quart. Donc, à un bon français, bah, le barateo, 11h moins 10, 11h moins 9, non, à un bon français, on dit 11h moins le quart. Si c'est 9 minutes de moins, on dit 8h51. Bah, le baraté na bon français. 9h moins 9.
Non, existe raté. Parce que montre etambolaka na car, c'est-à-dire 15 minutes. Yango monaka na ba montre na biso, ba nzete ya minene ezali 15 na kati, ezali 30 likolo ezali juste. Bon, wana ezali ka moi rappel moko ya mukie na sali. Montre nenge tournaka wana. Soki komi na demi ezongaka boye te continuaka. Soki olataki robe à mariage na juste qui est l'équipe, c'est-à-dire olataki yango na 30 ans. Ou est divorcé à 50 ans, ça y est, c'est fini, tu as déjà fait ta vie. Vignon soya bomwasi na libala yangwano sali de 30 ans à 50 ans. Soko yoko là ta deuxième robe na 51 ans. Oyo nyonso zo tourner wana ezana ngo inutile ba considérer ngo te parce que oko jouir na libala te oyo ezalaki na vie na yo ya jeunesse, ton corps a changé. Ton cœur a changé, ton esprit a changé. Biloko nyonso eza lisusu ya sikate. Sombi mutuka 0 km. Soki komi déjà na 200 000 km, mutuka eza suna makambo ndenge ezalaki liboso te. Ata kotiango peinture ya sika. Ata kotiango minda ya sika. Mutuka ekozala lisusu ndenge ezalaki te tango yosombaki yango. Ndenge moko na vie ya mutu. Roba mariage balataka mbala moko na vie. Naibisa bino que moi si wana Amida Chature n'a jamais été heureuse na libala wana ya Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a des maîtresses par-ci par-là, a des maisons par-ci par-là. Vital Kamerhe voyage quand il veut, quand il peut. Amida Chature a joué Vital Kamerhe pour ses propres intérêts. Alors on se pose des questions, est-ce que Azaragana connivence c'était na Jibé? Parce que Jibé Mpiana reste dans le silence tilelo. C'est comme si il attend quelque chose na retour ya Amida. Po muto ya simbaka kisi ya Jibé Mpiana. Muto ya simbaka nzungu ya Jibé Mpiana. C'est Amida Chature. Po li solo moko ebeta makawana na balabala ke Amida na Jibé bakutana na Gombe. Amida zalaka prostituée. Bazalaka ba collègue na Sylvie Mampata bazalaka ba prostituée. Weranson azui Sylvie Mampata Jibé azui. Amida, c'est une fausse histoire, fondée de toutes pièces. Fausse et archi-faux. Amida Chature bozako mona. Bo biso kalatango. Père na biso zalaki na lopango moko na kimafiki, na lemba na super. Tozwa ko sambela na église catholique wana. Biso na ba, bo biso zalaki moi ba yaya ya ba 2 ans, 3 ans par rapport à Amida. Vous comprenez? Alors, Amida azalaki métis, azalaki ange na biso, tant que tozo sala ba sketch ya Noël. Et j'ai connu Amida, ngana azalaki loko na ba 14 ans, Amida 11 ans. Ngai tango na yebaka Amida. Vous comprenez? Bango bazo uta na ansi côté ya pont ya Mungolodiaka ya Ngaba wana. Basaki vraiment bana lembate. Vous comprenez? Et son père, M. Chature, c'était un magicien, un grand magicien. Azalaki ne ami ya Sacramento, papa na Sylvie Mampata. Pour papa na Sylvie Mampata, azalaki nganga. Vous comprenez? C'est par là que ces enfants se sont fait amitié. Vous allez comprendre? Après, ils ont eu la chance de IEC. Donc, ils se sont connus bien avant que tout Makambo ya Jibé Mpiana na ba Weranson. Parce que, en dehors de ça, papa Amida était un commerçant, un grand commerçant. Bakoli na vie moko ya kitoko. Nandimite ke mwana wana jeunesse na ko za la prostituée na boulevard ndenge batu balobaka. Donc, ma solo nyonso batu ba beta na Kinshasa wana eza lokuta. Sur Amida et sur Sylvie Mampata. J'affirme et je confirme, Sylvie Mampata n'a jamais été une prostituée. Non plus, Amida Chature n'a jamais été une prostituée na boulevard. Ndenge batu ba beta masolo, ba affirma. Ba yebanaka parce que ba tata na bangoumi bale basaki banganga. Vous comprenez? Donc, amitié na bango ezali abomwana. Parce que leur père était des amis. Bato ba yebaka Sacramento. Bateau Bayebaka M. Chature.
Alaki magicien ya munene, nganga ya munene. Vous comprenez? Donc ba masolo nyonso wana ba beta, mais ko kengela Amida boy. Pour ni jibandi mayeke avant na mwasi oyo tatane aza nganga. Pour nini Weranson pe obazaki Amina Jibe mpiana. Andimaka ke avant na mwasi oyo papa ne azali nganga munene. Cela explique que ligne wana obango bakotaki et bané ko senga ba protection moko boye dans les deux familles. Parce que boko kengela malamu tango Weranson abandika ko botana Sylvie Mampata Sacramento apesi bango ndako na bandala. Tango kaka Jibe mpiana abandiko botana Amida mais c'est chature apesi bango esika ya kovanda. Babani ko bénéficier protection ya babo parents. Na ndenge ya molili. Donc basi wana baza basi na bango. Yango na yebisa gibino na lobike mukolo Amida ko ya beti porte ya Jibe mpiana. Sentinelle ye nani wana onga mama akokota na kati ya lopango. La seule chose oyo Jibe mpiana lingaka ba toucher yete eza ya mwasi wana Amida. Est-ce que boyebi ke Amida tangu a divorcaka na Didi Kinwani azongelaka su Jibe mpiana na ndako pe avandaka batu bayebi botuna batu azonga deja nenga kendaka bongo nini amemelaka Jibe nenga kendaka nini amemelaka Jibe tangu nyonso azongaka ngai na bino toyebi te. Est-ce que libala wana eza ko kata na makila ko tangisa na mulangi te boy ngai na bino toyebi te. Est-ce que Amida Chature aza heureuse na libala Vital Kamerhe? Non. Vital Kamerhe c'est un businessman, c'est un politicien. Il s'en fout. Bazaka na basi ebele, bazaka na ba voyage ebele, bazaka na bandako ebele, bazaka na carnet d'adresse à Moulaï. Ezaka soki azana moi campagne sika moko Amida Chature aye. Mais de temps en temps, Vital Kamerhe est tout seul. Et tout seul. Alors, kolanda moi si ya Vital Kamerhe, ex-épouse na ye, mama bana na ye, aboteli bana mikolo wana. Vital Kamerhe d'abord au Congo est puissant. C'est un collaborateur d'un président de la République. Justice à Congo est bafoué dans la maboko na bango. Donc ils peuvent tout faire sans que Moutoua ko intervenir. Ko kengela procès oyo na maboko ya Vital Kamerhe, moi si na yaza déjà perdante. Ezaka yemo Vital Kamerhe azwa décision. Tona kombo ya bana. Atigele mwa ndako wana ya muke avanda na bana na ye. Parce que likambo nini o Vital Kamerhe yoki na mwasi yango. Akoma kolalisa mobali na ndako wana. Parce que biloko wana na biso mibali eyaka mingi na ba makambo ba détail ya mike wana oyo mwasi alobi te. Ba détail wana eza important. Mwasi alobi yango te na discussion na ye na Fabien Kosanika. Aza kolela ki akomi na suka. Une femme de 54 ans azana na mai na nzoto. Azana na mai na nzoto, azana ba posa nyonso. 54 ans na mwasi oyo ayebi ko simba nzoto. Azana enano. Est-ce que Vital Kamerhe azuba ekote que moi si akoma kokotsa moi likwashi moko boye na ndako parce que loko wane ko la décision moko fatale à la contre ya moi si oyebi bateau bakenda sango bateau batombo mana lokumu et loko bayina na vie na bango ex na ye abana ko bimana moi mutu moko boye pambala pambala ezaka makambo ebele ya minene ya mabe ya na sima. Zaka makambo ebele ya minene ya na sima. To mona ki na Afrique du Sud kaka wana. Champion du monde athlète handicap. Ayina mwa copine na ye, copine pe azali mannequin munene ayebani mais tango abandika ko so be koke mwasi akoma ko bimana mutu azana makolo etonda tambolaka bien po ye alataka makolo akolata enoko a massacra mwasi mwasi akufa pona jalousie. Alors babiloko yo wana so pesaka ba hypothèse na so benda mayele na zo tia na mesa pona kota na kati ya Vital Kamerhe
Nazo pesa ka ba hypothèse. Pour nani Vital Kamerhe durant tout ce temps il y a divorce na bango atika ki ya lobi kene na bana vanda kuna. Vanda kuana. Vanda. Na botoli nyonso wana me oyo na tiki yango pona yo na bana. Pona nini banda kala Vital Kamerhe aya ko botoli ndako wana te. Ça c'est une question qui nécessite une réponse. Kaka lelo Vital Kamerhe la mukaboe ndako wana ifona botola ngo. Mobali soka zo botola mwasi eloko c'est qu'il y a un souci. Na kombo ya bana. Soko kengeli boye. Moi ozongi sima, au Talibana ozongi sima. Mais mobali soka komi na ba décision au-delà ya ba décision ya moto. C'est qu'il y a un souci que moi si ayebisi Fabien Kouswani kate. Mais rien n'est fini. Rien n'est fini parce que au monde biso toza banaliste to poussa ka maele pena musika. Mais na molo wa maele na ngebandi suke sika mokobwe. Na kozwa temps na ngai émission isilité. Na kozwa temps na ngai ya kosala investigation. Na temps ya ko réfléchir. Na temps ya koyeba makambo ebele ba procédure juridique na niveau Afrique du Sud pona mobali yo bosangisa na yeba bien to bosangisa ba bien te mais bosomba bien en commun. Ndenge nini mobali ya kozala bénéficiaire ya bien wana yo mwasi ozala perdant. Na kosala ba recherche na nga approfondie sur la juridiction sud-africaine. Au lieu que na ko komi prononcer sentence na nga na pese katolika kambala moko. Parce que biso ba congolais toza mingi na tendance ya kotia émotion liboso na mawa. Tosala ka justice to bengaka ya bazuzi ya barabara. Toli kosala ngo mingi. Nazo bakala. Mwana mai moko bwe na yebaki. To vandaka bwe na quartier ayeyo batu bazo landa ina banzete. Oh, mwana mai penaki o na otanga kombole te bisika azali azolanda azoseka pe batu bazolanda ye na banzete ye yo ye mwana mai pema azokokokima te. Oh oyebi benake to bima ebele to empêcha ba groupe wana batu babenda mwana mai ba kimisa ye na maboko basotisa ye mir bu mwana mai akimi abungi batu boko kimisi ye bo batu ba niko silika et puis muto azalaki leader ya groupe yeki ukanga mwana mai wana petit na biso moko boya quartier to vandisi na petit vandana nini bozola wa vie na yo bozola nini ave boki bisi même petit vanda kitana motema nini bozola ndena banzete bobo mai ve grande sœur na nga utokufa ba utolongola zemi mo biso bazozi ya barabara ndenge zozala motozo kimisa un criminel mais to kimisi nanu to monika ka ndenge bazola ndena banzete bia oli to kangaye to tuna bozola ndaye pona nime to kimisi nanu to sali nanu justice biso bazuzi ya barabara po émotion to tiaki liboso ya makamonios oka to kwa pe ko kangaye bon zela to benga la police ya to pese na maboko ya la police ali bino boke na plainte na bino na la police ya koyeba nini ya kosala mete niloko to saka bazuzi ya balabala okomona na kini wana muyibi kanga muyibi baba kangi muyibi olie ba pesa yo na justice oh te bango moko ba kosala justice na bango ba koleso mosekwa moko après na suka tangu bato ngo baba neko lando ba koyabwe we muyibi yango yeyo omebubeti pona ni muyibi te tolobeka muyibi po bokanga ye aza grand frère na biso oh mutu déjà kao na mabele. Donc les Congolais aiment faire la justice eux-mêmes na ba loi o ezalaka te même na nature ba loi wana existe kate mais Congolais asala la justice na ndenge na yemoko yango na yebisi bino ke affaire ya mwasi ya Vital Kamerhe o aza na Afrique du Sud faut que soit na ba pince to yi ko sala justice te na ndenge na biso moko parce que wana eza version ya mama alobi ki akomi na bout de souffle soki lelo akufi boye bake mutu akoboma ye ezali Vital Kamerhe mwanda kukaka moko atigani en Afrique du Sud Vital Kamerhe alinga botole lisusu mais ba détail yanda ko wana ndenge baswaka yango apesite
a defeza na ngunda kwa Vital Kamerhe ye moko a defeza na ngona kombo ya Vital Kamerhe parce que soki eza na kombo ya mama soki mama ye moko mutasomba kiango normalement justice sud-africaine boyebi eza na impartialité ekune sakanaka te eza na biso te na Congo cousine ya Chilombo mutasalaka justice na Congo te kuna ezali pene impartialité yali mobeko mutejwaka role kuna soki ndako wana eza na kombo ya mama atako basombaki yango na Vital Kamerhe bakoki koloba bakende na mobeko bateka mama azwa ndambo ya mbongo Vital Kamerhe azwa ndambo ya mbongo to Vital Kamerhe asala calcul ndako soki ezali 1 million akamata 500,000 apesa na mama ye Vital Kamerhe atikala nango. C'est ça la justice. Mais ceux qui mama azo témoigner que Vital Kamerhe alinga botola ye na bana batelengana, il y a un souci, il y a un flou. Ngana wosala ba magam na sentiment te. Naza ni contre Vital Kamerhe ni pour maman. Parce que alobi ke na suka alobi moto asali makamu nyonso ezali ami d'achature. Nasi eloko wana lobi batu bakosilika makasi batu bakofinga mida. Mais est-ce que c'est vrai ça ami d'achature? Ami d'achature ana bandako ebele tina ba France ya na Paris ya na Champs-Élysées ami d'achature azana bandako. Est-ce que ami d'achature a otika bandako neza plusieurs millions pour nous landaka ndako moke wana eza en Afrique du Sud? Ça c'est une question qui nécessite une réponse parce que ndenge to solo la to sala ba analyse ngana zanga na émotion te. Parce que émotion soko bani ko coach na analyse, je ne suis plus au milieu du village. On a commis na ba pour, ba contre, ba pour, ba contre, on est marchaka te na analyse. Il faut na zalaka toujours na katikati. Talingambo yo, na talingambo yo. Voilà. Omoni ba biloko boye, ba tulwa ba Vital Kamerhe, ba koyi ko lingaka biloko boye te salama. Parce que c'est son nom qui est en jeu. C'est son nom qui est répété. Nandenge ya mabe. Batu baye bagite que Vital Kamerhe a plus de 27 ndako, baye goye bango lelo. Ah donc yanko yo akana emwive. Tala kote belé ya ba bien somba. Boye na boye mutu nyonso kolinga. Abanda siko koyeba eloko nini oyo parce qu'il semblerait que Vital Kamerhe pas na ba concession minière. Ça ba concession na ye ba chinois pe ba timu na kana kombo na ye. Parce que tant on va s'arriver à Corna Bango à Nairobi, et Kabila zongi selege bango ba concession minière et belé, Chilombo soit qui aille, après c'est na ba famille na ye, Kamerhe pas soit qui aille, a bengi pe ba chinois ba exploiter. Donc, babilo wana il faut que soit on a ba pince, na boké bignos. Vous comprenez? Tous zoyango na boké bignos. Voilà, chers amis, bambote belé, bino batu bochaka ba kombo ya banyama, o soso ya mboka. Bon, oya oyebisanga o Google boka nga libanga na oboa libanga kombo bon na boyega libanga soso ya mboka orge libanga wana ba soso ya mboka baze bele na kisantu baze bele na kimpese baze bele na mbujimai siko yo soso ya mboka ya wapi? Patrick Sombo na pesi yo bambote bele, Martin Kalombo na pesi yo bambote bele, Mama Christine na pesa bino bambote mulongweza ya Sombo lelo penda mulongweza ya Sombo. Jean-René Kamiaka na pesi yo bambote bele bisiko zali. Atout de Bruxelles na pesi yo bambote bele. Jonathan, Eric, Babien na pesi bino boza tellement bele oyo bozu libakwa kolanda analyse oyo. Ezalaki bongo ndeko na bino mombo na bino Google, toujours en connexion, tout mon ami.